Merci na ba fidèle abonné na biso ya Océan du Congo. Wapi pa yo penza to lobaka bobele bosolo na chaîne na biso ya Libération. Bande ko ya ezui lelo penza na ye poto solo la biso la bilo pambate mikolo miluti penza miike bokono bokotaki na nzoto kasi nzambe ya lola alobi Océan atele maliso sur boso la bilo po ete bokota na ezui. Vraiment bokoto bo s'abonner na Océan du Congo. Ba fidèle abonné na vraiment merci encore une fois bisika biso ezwa mibino. Merci encore une fois la bilo pe batubo landaka émission du début jusqu'à la fin. Bozo liker, bozo partager, bozo sala ba suggestion, ba j'aime ba commentaire na bilo, que Dieu vous bénisse. Merci na mabonde na bino et comme penze panza betata yango Océan abino aye aza convalescente mais alobi pona ekolo atombola mongongo po ete azumwa pema azumwa makasi ya koloba liboso na bino bandeko ya ezui awa tozali ba patriote awa to analyser kate awa to pesa kande opinion awa to panza kampoke to tanga kangondo na nkombo mama jawa bon rétablissement assalamu alaikum na ba musulman nanga merci na bike to okuta na bino bandeko balandi to bandi mosala tozo banda biso na bino ezali mosala ya kokende mbala moko ko libérer Congo ya ko tâtonner te tozo na ba principe na ba directive tozo loba moto koyoka mabe aza monguna ya Congo moto alingaka Congo akoyoka na ye mabe ata komoke te plutôt toko sangisa makanisi toko sombiti na makanisi la biso esika moko ba Congo mani poete toloba po ba video ya lelo ezali pasi pe mawa esalami lelo lobite pesa ko salama na ntongo moye makambo nde salami ba soldat congolais o baza fidèle na nation ba gangi balobi Félix ndaza sima makambo ba kolokota balongoli ba sokoto pona nini bazui ba rebelle pe ya mai oh mon Dieu nani azobo ma Congo ce sont les politiciens congolais likolo le koso ya pouvoir le koso ba s'enrichir bango na bana bango balingi ba congolais te me balingi Congo minéral Congo comme ko sala bango motema passe loko eza ya bango moko oki ali biloko ya ba Congo mani bande ko langa médecin pa bina danga te bande kasi soki meli mongo pe bijo ba ye aikala ba ko tombola kama nzoto eko nyokwa te kasi molimo eza ya nzambe tika nzamba sa musana ye papa na ngai na Australie bandeko pasi pe mawa bandeko Esta mboka nde makambo na kolakisa bino tout de suite na este ya mboka langa na Goma ba rebelle mai baye ba koti ba soldat congolais balobi to boyini wa Félix aza derrière makambo. Est-ce que les politiciens congolais la talimiso nanga ko tuna bino makambo bino boyebi yango te makambo yo ko sala mana este bino bozo ba ignorer nango mais siko bozo wela nini biso la bino to kelende c'est aussi sa bitumba élection ko sala tela 2023 soki saison sibir biloko muta conforté bino ko sala tete ko tumba bisika nyoso bino boko ngabo sama attention cette fois-ci personne va vous aider élection ko sala te parce que congolais akokota te to ko permettre seni na bino kufa kuna parce que seni wana ko sala kala ngoka bon ata balongoli kadi mabache Yesu Masia aussi longtemps système occupation ils ont demeuré na Congo seni wana ko sala kala ba fiasco tokoyoka seni te personne ko sala marche à seni peuple congolais ce qui ba loka bino cette fois-ci toko tongo la bino délivrance parce que tu comprends bino te t'as la classe aujourd'hui lelo bota la bino moko mayema ko salama ne kolo bwa biso botala epai oyo yo motolu na yo kundama epai yo ngai motolu na ngai kundama eko salama la Tchad te eko salama na Kenya te eko salama la Bujumbura te esalami lelo bandeko na ngai lelo bato ba kokima lelo bato ba kolela lelo ba lebele ba koti ba envahir et politique ya mboka ezolo bala biso soi-disant cohabitation coalition mandation ba terme bino politique ya lo kuté mibi bato alo koso ndoki balingi peuple te et bongo ba ya katolingi to libérer bino yo ko libérer peuple na makambo 5000 dollars ntongo kabuya l'homme puissant tia ba vidéo ngala zaki maladi bande kwa Goma babeli mamo se atango to moni yo to lobi nzamba zo lokumu mamo se aganga tala makambo eso le kala Goma ndenge to ko loba boye bato ba ko kima jus de cas tia vidéo tout
nyonso ata moko etikala te bande kwa Goma nazaka na bino ensemble lokwa nzambe apesinga pema apesinga bomoi tala ndenge tokoya komi libéré yango na kopesa bino malako tokoloba na lelo ya moto tia moto la sali bekate ya moto sakana moto te ya likamba nation ya likamba tata ya moto te ya mama ya moto te ya mwana ya moto te ya likamba mboka o boko maltraité eza mboka nanga eza mboka ya nzambe bikela mo ba ko kufa bato boko comploter contre bango et puis lelo ngana ko sala alliance na nani na Chilombo ngai Oseya na seksa Chilombo na makambo yo ngai Oseya na seksa Kabila tala omoni ngai bambosha babaji oba Mboso oba Kabunde oba Mabunda oba Jeannette oba Zoé bakozala batulanga ta mukomo te je vous dis la vérité en tant que peuple congolais bakokoma bandeko langa ta mukomo te nakopesa la mbote te na batuwana parce que bango babomi biso ba professeur Théophile Memba ngana ko ninga bango te parce que bango bato babomi biso comment bino bato mayela Congo bamuyembe ngana ko ninga bango te ba eteni na ko ninga bango te ba bandoki ya Congo bango bato ba osala Congo sibir biloko yo ce sont bato baza ba intelo ya République démocratique du Congo batindiki Congo malema la libulu o wo ba mungulu diaka et aujourd'hui tolingi to saka derrière bango na ba français na bango aujourd'hui tolongwe derrière les chefs. À dater d'aujourd'hui, nous sommes devenus devant les chefs. Tous les politiciens ont commandé bino. Au boy koyoka peuple congolais longwa vanda zonga nanda kunayo parce que pouvoir aussi lelo eza ngande mutu la pesi aujourd'hui nazo boto la bino yango ngamo koma makongo nazo tele maliboso na tele mesabande konanga toke de to bunde tumba comment dire raison ko kosila te état de siège salami ba signer yango vous les politiciens vous êtes là. Bon, mon indéni était de siège à Félix échoué. Nini to sala, pour te tomber en kende. Moto azo boma biso boue. Moto azo tinde la biso basoda la côté la biso politique à Kabila nanga ndako sala Kabila le père. Ngala zaki la front. Na zaki la batoro tigre. Ba général okilo tango ba keneki ba général Mabila ba yaki ba yave tango ba ye. Na moni makambo wana na boende. Na moni yango na ikela la zone rouge. Kabila zo tinde minduki. Ba chargeur nango ba numéro mususu teni o ba kongomani bazui teni wana bazui tale o ba mpaka bemba ndenge ba soswe kuna inyo sacré kufi Denis Sesanga mototo mona gata botola mayele tale londo bimi bolole olongo le sou inyo sacré boni papa beaucoup felika mbongo bino boyaki de bozo liberté bino na baonde kane boyaki de bobunde tumba Kongo te bemba o yo yaki ndo libérer mboka te o komi susu bolole boye boni tala inyo sacré on kula ndenge kufi ndambo bake na gauche ndambo bake la droite et pas na biso bokokota te peuple congolais a kosepela kala Kabila ta mukolo moko te ba drapeler à Kabila et ko télématé bisika peuple congolais za à moins que peuple o balokai Kabila koko so passage ata mukolo moko te parce que c'est lui oya bomi peuple boy c'est Kabila qui est notre problème. C'est Kagame qui est le problème des Congolais. Talal bolole, ndege sali makamunango. Kabu ya l'homme puissant. Botia, peme ya mokuse, ezu alelo. Nayaki, pona loba. Soki na lobi makasi, na koya pe ko krake, lobi na ko lobi la peuple là. Bota la makamaro ba vidéo et boko na suki salanga. Johan, on lui a fait tout ça. Soda anakimbia.
Vie wote ambie biko aye batomboki tunaona bakamata pale bakunyanganya bundukia usitwambie nchi kwa aye benzako banakimbia soda gouvernement sinaweza kwa mkame watu bangoza kame kwa mokonzi wote ambie nchi unaone kwa aye kutoka pale kukame kwa ngame zake bakuye mbaya mambo tu ya president Kisekedi ndio iko mbaya ndio naona nje inaharibika sasa isa batomboki banakubana uko shona nakufa tu bien basi nilikuwa ni adui la ngimboesha adui ngipema mecho tu ni watu ya huko wanajua bwana haiko napenda kwa wewe watu bwana wewe una vile Maître sasa wewe sasa sai vitaisha ushukuru Mungu mkanisa. Juu tukashaona maisha yako kwanza ona kufa. Sasa wewe wenzako wanakimbia wewe unakokimbia. Benzako walikimbia tu. Tunaona pale balikuwa basita, banakimbia. Wewe ukimbii, banakunyang'anya bunduki yako kwanza. Na hawezi kufunga juu ya ile. Si gouvernement batu kuna watawasamia pale. Basi huko tu. Balifika depuis kusubi mutebe atanyang'anya wasoda wote mutebe mabunduki. Na buko na kila umomwe kama na ngapi biloko naona posho si ya biengono ba kunyang'anya bunduki yako au yona kufa nini au yeye biko ai Huko mafasiri wanaonesha kama mlango apote ndio mwende. Ona ule anaogopa. Alikuwa ishogopa bana. Bandeko nanga bomoni bino moko. Bandeko nangai. Ba Congolais. Comment to komi na idiotie makasi boy. Eloko nini ezo freiner biso bandeko nanga. Nazo bande opération bokomona on a mikomezali koya. Bandeko nanga. Ba o balingi mboka. Bo soutenir œuvre. To kende. Ndeko nanga eza nango mabete so bimi rebelle pour la mboka na yo. Ndeko nanga nzamba okumisa yo. Soki pona mboka na yo se rebeller. Nzamba ko peso makasi ndeko nanga soki pona mboka na yo o signer rangenda tala ba soldat ba déposer soldat koti pembe la batami aolongo lelo ezo sala malelo lelo wala bazwi mboka te wala mboka eza tombete soldat zo longola alobi Félix ayebi makambo Félix mtazo tinda peuple congolais botelema mais ba politicien basali sous d'oreille ba bibi soto sangana élection 2023 glissement ko zalate élection 2023 ba kolonga te élection ba kolonga te ba soda ba kasi bokele kulati avant bolonga élection bokena est bila ba kolonga élection ala Kinshasa bokena est pour est faut pas voter élection pour ça mais faut Congo bombe voter na Congo central bila bomoni marche uti ko salama si lelo likamba gouvernorat ezo boma mboka gouverneur azoko kobima te mbutu ezali ba Rwanda bangika ba tcha bango peuple azoko ka kotelema te lobi to lobo kula to koyoka quand oya kobima kozaya biso te pe ba obeta baboko ba bolele po bazwi yoko ba bolele po bazwi kwanga de Congolais azotala kaka azamuta puso lobi azwi mwa matembela le abala basumbi mabosali ke matembela on est insignifiant et ça ko lieka yango ko pesa maladie moko beza ba toxique biloko to ko liebela te mais aujourd'hui nous sommes des malheureux na biloko la biso moko bande konanga ce n'est plus le temps de négocier avec qui que ce soit c'est le temps de négocier avec le diable pour la libération de la République démocratique du Congo et non pour nos intérêts privés ou personnels. C'est inhumain ce qui se passe dans notre pays. C'est insupportable, personne ne peut avaler ça. C'est ce n'est que les diables, les gens qui veulent tuer notre nation, qui veulent assassiner le peuple Congo. Congo Mani, ce n'est plus le temps de réfléchir. C'est le temps de celui qui fait la paix, prépare la guerre. C'est la guerre, rien que la guerre dans notre pays, pour chasser tous les occupants. Ndekonangai. Celui qui tue par le paix périra par le paix, c'est la Bible. Dès que la Bible vous savez, vous êtes des sorciers. Mais comment Bible la nature ne vous enseigne même pas. Quel temps tu comme dans Congo? Est parti. Soda le côté Sokoto. Bato bakimi na mboka la balebele ba vandi. Mais pour soutenir bato bongo ba bataliboso ba biso ba océan boloboso faut boire et le koto bola ki opelo kufite pointe na kufa te la za immortel. Na kokufa te
Ce qui nous a permettre était océan za nzambe la ko tchabilo be ankala kaka. Océan ko tchabilo be mbanzi na tolo nde bino mo boloba. Baloba nde esi de ka mbanzi nani. Ce qui mbanzi la liso ce qui nani baloba congolais baloba ka boeza bongo. Yango de to kosala. Ya ba papier ngeza lite mama dolo la Suisse merci. Na ba papier be kabuya yo kaka moté à passe. Mama de la bi na to kaka te. Ayelinga ba papier et outil directement la Suisse. Merci maman nzamba pa bolo bino to bolingi Congo. Mais bino bolingi Congo mbongo eza pe mingi te pour la kosunga. Merci encore une fois. Na bakoko nzezalandu pe abala nzezalandu na kokanisa tangai wabino océan. Merci na bakoko Lumumba bobo meseni. Mais na lobby histoire na bino na biso sengeli to bunda yango bana ba patriarche. Moi je dois venir vers vous. Je viens maintenant vers vous. Pour tout ça la nini histoire et tombouama. Ba patriote, ba vrai résistant, c'est le moment de libération. Ba nanvuluzi, boza koya bo humilité. Toyembi pe ko banga te, to si toyeme bozo ya te. Bozo humela. Bande ko nganga nazo kota cette fois-ci pour la même ba piste solution. Bisiko nazo kende bande ko nganga kena nga pambati. Na kei pensa tant tozo bima c'est la libération de la République démocratique du Congo. On ne peut plus comment on a babiloko. Et salami lelo, bato bakimi, anzambalola. Félix c'est makambo ezo salam. Est-ce que Félix a saye moko? Kabila ebite ke ba obeta bo. Bemba, bo vandi na union salité wana. Bo bima te bande kolanga. So kata yo bimi on se repentir, ngana konzima poza congolais. Mais Kabila ko bomba les ala kwa satana konzima ete. Ngala onzima Kabila te ata komi mutu malamu ndenge nini na konzima ka yete na Congo na konzima yete mutu nyosa kozana Kabila yeba kiaza ennemi nanga pendant ce pérate je dois rester seul mais pour la vérité Dieu n'a pas négocié avec Judas ayebisa qui est sala olingo sala mais Judas lelo anya sika ko vanda te Kabila sera errant et vagabond na Félix la République démocratique sort na bango il faut bazwa yango les conséquences et ko corriger bango Dieu a pardonné bango, oui parce qu'il pardonne, mais il sa bango punition. Parce que Félix a dit que en 2023 c'est fini. Attends que l'élection bon Paulade. Ce quand OK 2023 bon il temps bon si 2023 bon poli ba kocha mutu la bango. Ba kocha binote. Bino kasi bindele ba yebite ba kabo Félix a osala. Malgré ba la sa vidéo na ebaza ko millions de biso ba congolais parce que bango de batu ba osala Félix boy. Ba laisser Félix kindoki. Ba tele ba beti Félix Kasonda. Ba sali Félix nyoso poya za le denge anyo ko ba congolais. Siko ba za ko pesa ba congolais ndeko lo bake. Vous êtes impuissants. Un peuple naïf, barbare, bato ya bolema, ba belolé, bolo ba kaka me bosala ke lokote. Ya soki to tombo ki avant 2023. Na yebiso mindele la ba banga biso. Ba sakano congolais te. Alors c'est le temps de se soutenir. Et ça tant qu'on le pour la laxibilisation ça la masiko la tango. Na kele mi boy pour la koya koya bisabilo parce que salami le bo benga la bilo to bolinga ko faire bo benga ba web sabilo. Bo moni soldat. Baleli Félix Ayebi. Bon Félix Ayebi. C'est quoi Félix on va faire na mboka zo linga pe ko démissionner te. Félix asaka à l'air ndeka likolo. Bonga na yolo ni sko to osala. To osala ndete yo kala poto sala marche. To osala marche le 6. To comme le roi fali pour la Kofi. Pour Kofi le média bilo ko fali abeta ki ngapela kobeta mais est-ce que makambo fallait asala ki Kofi ya bien ouais rabia kobeta est-ce ba beti te parce que moto la moto bokamelenge tumbelenge c'est quoi la Congo to tika la ba marche papa tu sais que la biso ba marche les boutures de l'autre côté tia kufi la sama belé par son âme le lo bato ya idps bango ba ko ba belolé ba ko ba talo kuta ba ko ba nyama ba zoba ba melisi bango bangi po ba mi boma contre bango moko tala ndenge ba bomeli biso ndeko la biso e bemele ko be ko malelo ko malobi to kasaki lelo et comme samedi oui peut-être ba possibilité po e bembe comme ka bon mais si koyo mota ko umela la frigo moto la to ko yeba te akon marchandise même moi les bemba aussi a umeli to ke lelo akima aku alimwa to ke lebo e bemba aussi mu ke ni titi e bimi to sali pe loko te to kundi e ba bwaka aussi mu ke ndile ba la police ba lokoti e ba kimisi peuple rosi akei e kumbi tata na e même moi no pendele ba ko ke lebo to zo ke le ko kunda ndeko la biso ba ko bwaka pe bemena mabele po biso to kala biso makasite ba ko beta biso to kokima mais maintenant il faut to louer bata makasi bato biso to zo ke le ko louer ezaka bato ba yaki la politique ya ko bunde tumba po biso to ko bunda te alors bande kolanga to simba mulele mai ngana bino to ko bunda soko linga Congo banda ko bomisa libega nao ngonge kokuka ngana oso parce que biso to ça la résistance nous ne sommes pas des politiciens nous sommes des résistants to ko résister na malo kombo lango fachi chikungunya
toko résister na mal oyo kombo nango Félix Tshilombo tozo résister na mal oyo parce que yenda zo représenter bende la Congo bipa ya zo kende mais tala bozoba oyo azo sala biso alors toko permettre yango te en tout cas peu importe dimension nzamba za langa elongo toye na phase mususu il y a avant 2023 Félix akende Qatar ce qui Qatar avant d'accord ndeko langa tozo souffrir ko sepela la biloko te nzamba pambola bino merci na Kabouya l'homme puissant on ne change pas l'équipe qui gagne merci na Judeka adorateur merci na Papa Dieu directeur recherche stratégique merci na Sango Mokonzi para bémission bangai merci na baporamento Angola no bondi ya botard de bonoite Mamour d'Angola na mokiteno Florence ya Matondo Mido merci encore une fois na mana nanga États-Unis d'Amérique pe na kundiana nanga merci l'équipe polate wa bino yeyo na États-Unis d'Amérique bande kolanga la Beni Butembo bande kolango bozo subir sort la Goma papa nanga l'Australie tous ensemble tous au bunde la Congo ngana bunde la ngamutu te na yaka ala finga la ngamutu te na lo barabo solo sikola mais la vérité est dit il finira par triompher Congo et Kozazwa triomphe lango bientôt toko triompher parce que biso toko bunde la ne mabele likambo mabele sangwema sangwema biso to bunde la mabele ngaso ki Congo ezuli panda bande ko langa tu bafandi kimia na kangi bisaka langa cho na kela nga bisaka na okende ale bosaka ba élection bino bobi misaka makambi bino na ko aka Congo eza bien mais si longtemps il est lobo bande ko bako benga lokwa likambo maman c'est c'est ko nga bongo na okrake po ani bande ko langa baleli nana ko sunga bango non na mboko eza l'occupation ba parti politique ko servir biso le côté ba parti politique ko nyoko biso liso ko so la bombe résistance et salam salam. Si vraiment nous sommes déterminés pour la libération, pas les élections en 2023. Non aux élections. Dès qu'on a besoin de propagande, papier non. Élection la maté. Élection la maté. Parce que 3 élections Koukao successives Kabila régné, il y a Oyoto Boy Kabila Bomal Soubis. Élection la Congo T. Ceux qui bolingi yango na mona on a commentaire bande ko ezu yango na to commenter parce que nous sommes peuple. Merci. Nayanga Mokonzi na Angleterre merci na JKM et Océan de la presse onyoso bokasi na yo kasi nzambe ya bitoloba tika toloba merci na bandeko nyoso bisika bozali assalamu alaikum na ba musulmans na mama Jawa Anita Babe il faut kuyo moto merci encore une fois la maman Adolo merci encore une fois maman Adolo azabongo na Suisse merci encore une fois na bakoko ya Nzezalandu pe ba na Nzezalandu merci na Eugénie na Mamoivina merci na bilo so vraiment botikala ki la poto nyoso bosali ponanga nzambe alekala kozongisa ebele merci boza tellement ebele qu'il a me plus 49 bokle le konde femme pekato merci encore une fois na plus 49 la chabienne merci na ndeko langa utay ko be ngolo bima moseya merci en tout cas boza ebele ezu le bilo yangwana bongo to ko analyser les mêmes makambo na tolo belamboka Congo place tozala casse tozala scotché branche cimenté parce que moi je me forme je me cultive rien que pour vous informer yango babenganga Océan de la presse congolaise ingetela bala mvulusi to simba motema to bengana ba occupa ya République démocratique du Congo bye.